Bonjour, bonsoir, Balandi. Nous sommes des shows d'Enar TV. Merci, Navao Balandi, des shows d'Enar TV. Tu es tout partagé ensemble. Kakane tout partagé. Ranabino. Tu es tout le belalissu sur le Kambouya Mama Titi à faire 2000 euros. Lobby juste était en acheté émission. Quelques minutes seulement. Mama Titi a répliqué. Mama Titi a bengi na des shows d'Enar TV. Kasi avant tout qu'il y ait un détail, na ko rappeler moutumoko cha cloche de notification. Cloche de notification, il peut permettre yo otala kaba émission na biso na temps réel. C'est-à-dire ce qu'on s'abonner également kobo sanate. Cloche de notification est à la activer pour ozo kaba émission na temps réel. Cloche de notification, ça veut dire ngonga na yo. Faut ça des traces de vibration. Voilà, ndenge bazo laksawana et ko permettre yo to chi émission sikoyo, otali sikoyo, to côté direct. Au côté où il sa participation. Merci beaucoup de mettre à l'élo. Maman Nabiso Titi a benga na des shows d'Enar TV. Maman Titi azali maman otolobela ki lobby pour un problème il y a 2000 euros. 2000 euros wana ezwamaki depuis 2012, 2015 azongisaki 450 et puis à partir de 2015 maman Titi a bunga. À travers l'émission Auto Salaki Lobby, ndeke ko touché Mama Titi côté Azalaki. Mama Titi a yoki na matoi. Mama Titi a sentir que Kolombongo azo le lambongo na ye. Alors le roi Mama Titi azana mutema ya libanga te aza mutu. Ayoki kolela ya Kolombongo. Et sali Mama Titi bien te. Sali Mama Titi bien te. Mama Titi a tomboli téléphone na ye a bengi des shows. A solo lina des shows. Mama Titi a lobina lobaboy. La première des choses, elle a reconnu qu'Azwa Kimbongo abat. Ça c'est un. Elle a reconnu. Mais, pourquoi est-ce que Mama Titi a kima? Et on dit n'a expliqué au poyeba. Mama Titi a lobi des shows. Mais kako expliquer na communauté. Na reconnaître les solos. Na Zwambongo abat. Mais nini salaki ke Mama Titi akima zala branché na pesio ba détail. Mama Titi a lobi boye des shows mbongo wana oui Astrid ndame maranga pa ya mama ani aza Kolombongo. Astrid amemara Mama Titi pa ya mama ani po akendo defa mbongo. Oui réellement Mama Titi a lobi des shows nyonso lobi eza ndengo wana pona bandela sumaka mususteme nyonso na lobaki na émission en lobi pona Mama Titi. Mama Titi a reconnu que eza ndengo wana. Mais a meki ko se justifier na manière oyo. Yango na ingna loba. Non rappelez mutumoko ton bande comme souba loba des shows. Oyoki li solo, oyoki li to imoko il faut yoka ramato imi bale. Tant Mama Titi a bengi est-ce que ngande na keluka Mama Titi? Mama Titi a se sentir lésé quelque part ou bien se sentir comment dirais-je? À se sentir en fait ayoki culpabilité na kati na ye ya eloko abatwazwa ya mbongo abatwazwa ya Mama Titi a bengi et sengi des choix que de luka numéro Mama Titi te po luka Mama Titi France mobimba non bato balobaka des shows obeti li solo falo yoka mato emi balé naza magicien te naza na ba capacité te ya ko bandozwa téléphone na banda ko luka mutu wana ti sika azana ke de ko luke pona yoka mato emi balé non. Soko qui va bêtir le solo est concerné yo, on se sentir lésé. On a libre numéro de choix en ezobe ezo tourner. Benga. Ce qui est tozong sa retour, tozong sa retour. On a rappelé na mutumoko bato ba ebsanga des shows. Oyoki kaka lito imoko des shows yoka lito imoko te, des shows yoka ramato nyonso mi balé. Donc voilà, des shows qui ko ça la manœuvre était ba pesi des shows li solo. Moutaza na Allemagne
to mutaza na États-Unis d'Amérique ngana bandiko ke luka numéro mutu wana na Allemagne to na États-Unis d'Amérique pona ke koyoka de to ya mibale non yaya biso to betaka ba pesi ngana beti na frapper yo so sentir que oza lésé ou bien za bongote yaya numéro de choix ngwana pona mutu te yo benga kaka to solola voilà to beta lisolo mama titi ayoka ki penda ke oui ayebi problème à se sentir mal na mbongo wa bato akenda nango à prendre conscience abengi biso na desho mama titi alobi boye desho nazwaka mbongo ya mama nazwaka mbongo ya mama ni 2000 euros mama ni ndenge ayaka koluka nga na nini na église ya Kimbangiste oui tokutanaka bakutanaka me nini esali mama akima mama titi alobi boye desho mbongo wana eza mwana na nga mutu ayebisaka nga na defele mbongo yaya landa lisolo bien oyo kandenge ezali mwana nda aitilizaki mama lobi desho ngana na mukanda te oui na okai koya kodefa mbongo ya batu te mwana nanga nde azalaki na sima nanga ayebisaki ngana kende kodefele mbongo lokola ezalaki connaissance ya ye na Astrid bayebani depuis ngiringiri na Kinshasa yango mwana kotaki na sima ya connaissance ya mama na ye na Astrid amemi bango pa mama ani kolombongo mama obi desho na defi mbongo wana ezalaki mbongo mwana nga atindaki na defa to defi mbongo wana na esprit mwasi ya mwana na ye oyo asinyaka ba décharge bokilo na ye wana oyo asinyaka décharge ya mbongo abandaka kosala na azalaki hôtesse de l'air azalaki kosala na ba avion hôtesse de l'air musala na ye esilaki ya hôtesse wana ya bokilo na ye en fait mwasi ya mwana na ye musala esilaki yango bazali na ba difficulté ya kofuta ndako yango basengaki mama na bango lokola ye ayebani kuna esika bazodefa mbongo bakende mpo badefa mbongo hôtesse lokola musala esilaki ifalaki bafuta ye après 2 mois ndenge bandai kolandela comment na kobenga procès na ye na niveau ya département oyo abengaki je ne sais pas abengi yango soki freedom soki prud'homme bilo moi ndenge wana je connais pas trop du fait qu'ils aient téléphone bon maman pas au prononcer bien te mais abengi je ne sais pas eza compagnie quelle organisation quel organisme oyo bazo benga ngona kombo ya freedom soki prud'homme bilo moi bon voilà toke na oka ndenge na lobi wana mais l'essentiel yo landana oka lisolo ndenge tozo beta et ça je ne sais pas ce qui est association ce qui est organisme nini ce qui est ba avocat ce qui est département nini nga na yebite mais maman lobi hôtesse ta malongwa ki musala il fallait ki département on freedom ce qui prud'homme ba futa mbongo na ye comme des comptes final bilo moi bongo fallait ki ba indemniser balobaki ba ko futa ye dans 2 mois yango bakendaki kodefa mbongo ya mama ni 2000 euros ayebaki ke soki bafuti ye bakolongola 2000 euros bazongisela mama ni mais na sima mikolo mwana mwasi hôtesse kuna esengeli bafute mbongo bafuta ye mbongo te chose grave mama lobi de show même ngana mwana nga mobali toyokanaka lisusu te na mwasi na ye toyokanaka lisusu te likolo ya mbongo wana 2000 c'est-à-dire mama titi azolela lobi bana na ye nde basimbisi ye touche bana na ye basimbisi ye sumbela c'est-à-dire mwana na ya mobali na mwasi na ye basimbisi mama titi touche kokendo defa mbongo bato 2000 euros mais pona kozongisa kuna esika bango mpe bandaki kozela bafuta ye ndenge mosala esilaki bapese de compte final bafuta mwasi ya mwana na ye te yango ntina mbongo wana efutami te ti lelo mama lobi de show eloko esali nga na kima mama ani mpona problème ya mbongo na ye nayebaki eloko na kosala lisusu te nafungoli parenthèse rapidement pour comprendre oyebi na vie soki oza na nyongo ya mutu yaya quel que soit okomi na suka kokima te le plus important bosolola kaka tala bato mosusu bazala na motema mawa akomona mpe sololeli na yo oza mpe na mokanda te ofaire comprendre ye mbongo nazwaki eza mpo na nga te nadefelaki mwasi ya mwana na nga falaki bapesa mbongo mpo nazongisela yo kota bandaka kosala bafuti ye te epesi mbilinga yaya bato ya mitema mawa baza akoki kotika mpe abi bosava totika ndenge wana atiki kaka tosala nini se entre nous comme pa akoloba bon totia non stop mokolo kozwaka mbongo
to mokolo kobanda musala bambula nyonso kobanda musala ya kozongisela nga mbongo. Mais le mal ane mama ni en fait mama Titi akimaki ya kokima eza solution te, kokima eza solution te. Nga moko nazwi mama Titi na telefone tozosolola na ye mpe napesaki ye même conseil nabi mama nanga kokima nde ezalaki mabe, falaki pa okima, falaki bo négocier na se ya négociation bata mitema mama baza oki mpe kotika mbongo wana. Mais sauf que ce n'est pas le cas ozwa mbongo bato po lobi o négocier batika yango non. Soki ozwi eloko ya mutu sala effort ozongisa, c'est ça le problème. Nakangi parenthèse tozonga na sujet tosoli na mama Titi. Mama Titi alobi des choses na kima po bana nanga mwana nanga mobali mwasi ne mutu falaka azongisa mbongo apesa te. Kuna kote bakenda kolanda de compte final na epo ba indemniser ye bafuta te bo wana na yebite nga na opesa ka lisolo ndenge mama Titi a se justifier na yebite po toza na poto indemnisation mutu bafutaka na yebite awa na poto nani ba mela mbongo na ye oya sali na kati ya compagnie. Je connais pas trop, peut-être yo koyeba pesa biso ka commentaire sur gravier pour nga na ndimaki ya mote comment bako boya ko indemniser mutu na compagnie ya sala ki au test de l'air na yebite. Je na disconvie pas mais nga na opesa lisolo mama Titi alobi des choses bokilo nanga bafuta ki ete na landa bango pona mbongo wana toswana ngana mwana nanga mobali tolobana ka isusu te ngana bokilo nanga toyoka ka isusu te likolo ya mbongo abatu 2000 du fait que bapesa nga mbongo wana te nga pe koto oyo mama ani azotianga pression pona mbongo na ye. Mama lobi des choses na kokaki isusu te na bloquer ye na effacer ba trace partout yango ndeti na nga na blokaki kolo mbongo wana ndenge mama lobi na telefone. Mais mama lobi des choses na ndimi zwa numéro na nga opesa na mama ani pesa na kolo mbongo abenga nga tozongisa contact na ye bandeni tokosolola na ye. Voilà le plus important. Mais na kati wana eloko eza déplorable question ya ko bloquer kolo mbongo a bloquer kolo mbongo basolola ka isuste depuis bapanzana ki na 2015 akima chika toke na oka bongo depuis 2015 sikonde mama Titi ayi komona po ayoki émission ndenge tosali émission to lancer mbela. Mais nga na pesi mama Titi merci pour apprendre conscience. Ya yo ko bomba no bia mbongo abatu na olobate na mela makaka ya nzamba ya likolo. C'est ça. Nzamba ya likolo orobomba na menzamba omona yo. Ya ndima osola na kolo eloko. Aza na cœur ouvert. Po yo pe banzelo ko tambola. Ozwa chance ya kosala musala po zongisa mbongo abatu. Mais soki okobomba na nzamba ya likolo, tanto ba porte ko kangama. Kaka pona mbongo wana ba olela quelque part. Ya tosola na bato wana banyongo. Solisa eboza rara bien. A un moment donné olembisa mutema bokomi pe bandeko. Bokoma bandeko po ozwaka mbongo na ye ofuta te. Mais komisi bino bandeko. Makamsu pe ya bien ekiko ya na sima nango. C'est ça l'importance. C'est-à-dire eloni nenga na loba tant tout ça la ba émission boye biaya. Ba émission ezo sunga ba famille belé quelque part. Ce n'est pas pour indexer les gens, mais plutôt pour chercher la solution quelque part. C'est ça. Émission na sala ki batu babungani depuis 2015. Toza na 2020. Mama Titi andimi abengi na téléphone. Abi oui papa, di solo beti. Nga kutu nazali na TV te me babenga babi vanda yoka makamba oloba na TV. Ndendenga apprendre. Ye pa landa nga mama Titi pa landa des choses. Nda kwesika avandi émission des choses oloba. Ba landi li solo babi mama Titi yako vanda. Landa biloko des choses oloba. Mama Titi a landi, mama des choses azui nani mama en fait. Mama Titi a azui téléphone abengi des choses. Mama Titi a avoué, alobi papa eza bongo mais yebisa na communauté bayeba pourquoi nga na kimaki mbongo nga mutu na liate mbongo na zwelaki mwana nga ya mobali mwasi na ye. Mwasi ne falaki azongisa mbongo pona zongisela kolombongo mais mwana nga sala nga aventure ngana mwana nga toyoka na kaisusu te na mwasi na ye toyoka na kalisusu te alors nga pe na mukanda te na sala kate ekomelaki nga passe ekomelaki nga soni ndenge banda ko benga nga pona mbongo wana yango na blokaki esali mawa passe na soni ya quel que soit les problèmes ko solo les solutions ko kimati
kokima eza solution te. Oki kokima mutu musu aki kokotelo molili pona kanda oyambaki su na telefone te obloka ye akoteli yo molili vie est compliqué. Mais soki bosolola kaza mutu yaya akolia yo ta kobomote solution kozwama. Donc voilà likambo ya mbongo ya batu 2000 € tobetaki lobi résultat nango yango. Yaya to indexaka mutu te ba émission oyo eza très important. Mutu akima na mbongo ya batu ye andimi andimi alobi desho pesa ye numéro nanga to solola. Mama ni okolanda nga na nzela émission ozwi réponse ya mbongo na yo. Benga desho Denar TV mama ni ozwa numéro ya mama Titi. Bosolola na ye mama Titi azali na kopesa ba détail ya adresse na ye awa te to ya vie na ye. Mais bokosolola bino mbale en coulisses boleka kozwa solution. Et ça linga bien na émission o na sali et qui ko toucher l'intéressé pe à reconnaître et là on a sepeli na mama Titi à reconnaître pe alobi yaya beta kaka lisolo lisusu zongisaka akuna na media yebisa bandeko na blokaki mama Kolombongo pona yebi eloko na kosala te mbongo ngam nazwaki te na defelaka pe bana pe bazongisi mbongo te nga pe na bana tokabwana toyokanaka lisusu te yango ebandaki kosala nga soni yango ebandaki kosala soni yango na blokaka ye pona yebaki eloko akosala te mais lokola abeleli nga boye esali propre te pesa ye numéro nanga abenganga tosolola. Merci beaucoup esali bien émission oyo nayoki nanga moko nayokeli mama na biso mawaden côté eza vie hein? Une faute avouée ta moitié pardonnée eza vie yango tolobaki keba kokendo ndimaka garant yo kenda kondima garant keba oyoki ndenge esukeli mama Titi lelo mama Titi amemi peine amemi charge lourde charge oyo eza ya yete mais yende fois futa po kombo na yende eza kuna. C'est ça le problème. Soki mama Titi réellement azwaki mbongo wana pona bokilo na ye pona mwana ya mobali apesa mwasi na ye mais lelo charge ezolanda mama Titi po mama Titi asignaki garant. En fait asignaki garant te en fait okobenga onde mwana yenda kenda kocha signature na ye atiaki signature na signature ya bimaki lokwa yenda azozwa mbongo nzoka mutanda ozwa mbongo na sima na ye mais lelo ta mutu wana boyi kopesa mbongo elati nini elati nani mama Titi yaya keba na bindima ndima keba ote yako signelenga wa ma copine yako signelenga wa petit frère yako signelenga wa nani yako signelenga wa tantine poto sala boye na boye ngana kosala boye yaya congolais mutu te mama Titi azolela mwana na ye moko nde asali ebongo connaissance ayokelo mawa te sadi tokeba na bindima ndima yaya likambo oyo ebi mutu na makolo te kosinye te oya kosinganga sinyelenga awa po yo loko oza na mukanda keba yaya soki mukanda no esinye yo kozala gara ya ba problème soki mutu akimi bakokanga yo na minute mama Titi nde akomi gara ye fa futa mbongo ya bato po ye nde asinyaki esali mawa pasi na soni komona biloko ya boye mbongo depuis 2012 2015 bazongisi 450 bakimi nasi na expliquaki on a émission eleki mais mama asengi au moins bolimbisi mama lobi des shows expliquer kaka na batu bana na nga nde ba trahir nga na bana nga tokabwana tosolaka lisusu te na bokilo pe tosolaka te pona likambo ya mbongo esalinga pasi koyoka ndenge babeleli nga boye mais problème oyo elekaki na kati yango wana mama Titi alobi to expliquer na communauté yango tolobi zwa mayele oleba belela yo boye kende koyokana na Kolombongo ekosala bien yaya keba kokendo signer garant keba kokenda ko signer témoin keba kokende kokotsa mikanda no na n'importe quoi congolais aza mutu te congolais koloba pesanga mukanda no na sala boya ke kotsu na ba problème congolais koloba ya ko signelenga awa po yo za na papier yo kanisaki eza simple signature nzoko koti mutambo okoti ba problème oyo ebi mutu na makolo te. Merci beaucoup benga des shows Denar TV na ba sujet bientôt lo belango oyo komeli komela ba misusu te kane komeli mama Titi alobi des shows sengelanga pardon na communauté eza ba erreur mwana nanga mutakoti nga na kati nga na lia mbongo wana te mais mama ni Kolombongo abenga nga na ndimi numéro nanga ngo wana pesa ye abenga nga to bongisa voilà eloko tozolinga ngo wana jamais des choses sont opesi solo pas des choses fois que luka deuxième litoi nangi ni Hollandais na Allemagne na Suisse na Afrique
na États-Unis d'Amérique pour na yo kaye ezani nani ni te biso to ko lancer mission yo soko se sentir lésé ou bien yo zali responsable ya problème to lobeli benga to ko yamba yo to ko yeba ne to ko bongisa. Merci beaucoup, partagez votre émission pesa bande comme susu batala na tuni boy to subisela awa oyo na moni azokota na hotel alati chapeau azofina bakoda koti na hotel na sima mwasi alandi eza ye to ye te zala branché tozoya kotia tosala analyse bomona ndenge mokili ebebi bomona ndenge bapasse-temps babomi RDC. Merci beaucoup, aimez, commentez. Ezalaki ya bino humble serviteur l'homme de bonne foi zala branché ba émission ezakoya pesa réponse. Ciao.